na bikeke nyonso kombo na yo ekoyeba mana biloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota tokomi na porte oyo akosami etali azangeli tolanda makambo ya nkamba nkamba na bikeke nyonso kombo na yo ekoyeba mana biloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota misala ezali mpona nkamba alobi nini mabondeli ime ezangi na mokili nkamba alobi owana nde kopesa biso makasi
ya bozwi lifuti na yo. Le système pôle, c'est-à-dire que façon de faire parce que tout ça intéressé. Oui, pour y a canaliser mal, tout ça les bons exactement. Donc tout les singa, allez toujours tomber.
oto komatilaka na nkamba mabondeli na misala yango wana mokolo molelo biso bandeko ya menga makimbango télévision na kati ya elobeli ya tolobela mamolo ezali bongo émission yo kozalaka proche na bino ekokamba maka epai ya ngai maman Fallon na tonsa mine esengo ya kozwama na mboka ya bule awa elongo na commission de la jeunesse kimbangi c'est précisément ya ngaliema oyo babuti bongo na mboka ya bule pona nini na tina ya coup d'envoi ya misala ya boulevard Kimbangu oto lakisaki bino na ba image solo bongo na elema elekaki ndenge nini tata mokonzi ya bule asengaki lisusu na ngaliema pamba te amesana kosenga bana na yeba jeune ya mokili mobimba pe ya ngaliema en particulier misala bongo na bongo to lakisaki bino tozali ko lakisana bino ndenge nini bandeko biso bilenge to salaki solo kiemba to yei bongo na résidence ya papa ya ko changer toiture pe misala bongo na bongo nde esenga milisusu na ngai na yo jeune kimbangiste o panzani na mokili mobimba réalisation ya boulevard Kimbuta ndetina tomoni batata na biso bazaliko solo ko sala ba entretien pamba te to yendi na 12 octobre ndezali premier coup d'envoi yango na bandeko balanzi menga makimbango télévision yambo ete yoleka sala geste ya bolingo moko ya banzela ko sunga biso partager élément oyo s'abonner na kati ya chaîne panza sango yo commenter aimer ezali na kaka lisungi ya bana na nzambe elongo na bino tokokuta na ba responsable o bakotambisa misala ya boulevard Kimbangu boulevard Papa Simon Kimbangu awa na mboka ya bule ezali kosalema ebandi lelo tokosoyo kutana na bango to solana bango to yoka nini o bango babongisi en marche pe ekobanda ndenge nini tokei wana tozali bongo liboso ya résidence ya tata mokonzi ya bule awa na ngombe ndako ya tata Simoni Kimbangu kiangani nzambi eto mvuluzi le paracletos mokonzi ya milimo na biso wana tomona ki commission o ezalaki ko discuter longo kasi bayeinde to kwa kosolana bango wana tomoni président ya Ijiki Ngaliema pe na ba elongo na comité mobimba mbote na bino. Oui, mbote maman journaliste. Ya solo tozalaki na masolo elekaki toyokaki ndenge nini bobeta kimbela kasi lokola esila ki kaka bongo te sengelaki to ya to mona na miso faisabilité yango na moni ezali coup d'envoi. Vraiment ndenge toyeboye toye kusala démarrage musala. Il faut batunyo so avec auto bandaki koloba. Ce que tu communes exécution na yango. Voilà. Tolingi to sala tozali liboso ya ndako ya yawe. Ezali bilembo bana ngalema bozo sala. Alors bisika nyonso bana ngalema bozali bozonga kasimate. Mosala sepelisa yawe. Yawe so ya sepeli tala ebele ya mapambola kosopela biso. Donc yande mama na likambo tozana yango. Donc tokoya pona kosakana te toye poto sala mosala. Esika bana ngalema esika bisika nyonso bozali na mikili ya pototo awa na RDC mona ngale mokanga maboko te voir même yo peso yo sepeli ke na contribuer na compte ya kosalela tata Nzambe ata na za mona ngale mate moi par na ngai yango kasi yango na lingaki na loba président pambate yo sobe la bana ngale manzoka nde na kati ya menga makimbango télévision tokolanda maka mokili mobimba ba jeune oyo ba moni ete bakoyi kotika tata Kimbangu bongo te mutuka na yeke ndaka ko sieta ka na nzela na tina elikanti kitoko apesi biso to sala e boulevard Papa Simon Kimbangu ba jeune wana mpe bakoyi ko ya ko se joindre na biso pona ko sala ko tia loboko na misala Maman Fallon je vous dis à vrai dire ce qui mutu asimba mina motema abintina ya Papa Simon Kimbangu ako kanga motema teke il faut kana za mona ngalema il faut bimisa o ezipana yo voilà toko solana ingénieur papa okopusana o la haute meka un peu total service faisabilité des choses parce que tout le monde n'a pas image mais les images ne suffisent pas seulement il y a balabino faut kolanda to côté la caméra et landa o peut sabiso détail na bae oyo bazali mosika na bae oto ya kankamba me bayeba e ko bandela wapi e ko kene ko succès wapi e ko lekana nzela nini. Merci Maman Fallon ndenge opesi ngai maloba na kobakisa mwa muke na ndenge président Utikoloba na kozongela mwa muke avant que na répondre yo na mutuna na yo voilà et zali lingomba ya biso nyonso tu lingomba oyo tata Simon Kimbangu kiangani yali ya mokili mobimba mokili oyo ezali ya ye voilà sala oyo ya pesi biso ezali kaka ya biso moko bana ngalema te po bao bakotambola na nzela oyo ezali pe kaka ye moko Nzambe na biso te bato nyonso bakotambola na yango do mokili mobimba donc tozali na bosenga ya mokili mobimba voilà tozali na bosenga ya mokili mobimba pona kotia biso maboko pona kusala oyo esalema tobanda ekoloba cette fois-ci tolobi botoke na phase ya exécution OK moli tokomi
na phase d'exécution. Biso to sali projet yango. Endimami na ba misusu pe lokola pe bazala kaka na mo bolembu mais biso to na bolembu te. Voilà. To koti na maboko na ye moko maboko ya papa Molimo Mosantu. OK. Alors pour na zonga na mutuna na yo projet na biso to zali na 1 km 200. Donc kolungwa epa ya papa ndenge boza komona awa boy toza ko sala interview to bandi awa boy na 0 mètre to bimi to kokomba epa ya papa Kisolokele et pesi biso au moins 180 mètres. OK. Parti epa ya papa Kisolokele to kiti nango ti epa ya papa Diangenda José to lungwe papa Diangenda to kiti nango ti na sekuna epa ya papa Mbenza. Voilà. Donc tout ça li contour mobimba et pas ya papa bango surtout misato. À partir ya wana pas ya papa Kisolokele to keina ngoti to sali descente ti na moi purification o ekaboli biso kiti na maya sima. Voilà. Kiti na maya simba ti tomati to komi na restaurant ya Afke. OK. Tout ça une école biblique to jusqu'au contour to kiti na bureau Ville Sainte. À partir du bureau Ville Sainte, tu pousses na bureau et un protocole. Pas macadam o ya kala ezali. Na nyoso na ba calcul nyoso tout ça qui est possible 1 km 200. Donc place wanande tozali na exécution ya liboso et d'abord ya ko sala sport. Terrassement c'est-à-dire caniveau. OK. Et ko permettre biso mai e banda ko lekana ndenge moko malamu parce que yo yebi mama. Tango banvule banda ko yaka minene surtout le biga kaka goudron. Je peux voir là, je constate le projet. D'accord. Président Kosonga biso. Oui, comment on a papa qui continue no koloba. Na sens wana na lobeli yo yebi que ce qui projet to sali yango eke. Et le projet mo munene mai ya mbula soki mai ya mvula soki bandi ko kita. Soki to zweli yenzela te. Akubuka badega et puis ça va côté. Tu n'as pas plan puisque ça projet, ça n'a pas plan moko bien établi. Bien sûr, maman, mon plan est allé déjà parce que au ça la ouvrage mon côté sans que ça la projet, sans ça la plan. Plan est allé qui bien conçu et puis expert va vendre qui, va tala qui yango comme mon yango a on a ba image ndenge zali. C'est-à-dire que a toujours mona na plan nyonso donc nanzela o bozomonde lango ndenge nini kokozala to bandie pa ya papa les docteurs koloba toza na 40 km ti ko bimana libanda na bala papa to continuer ti pa papa Kisolokele à partir pa papa Kisolokele to yé to kiti na C ti e pa ya papa José Diangenda et puis papa José Diangenda ti e pa ya papa Mbenza to continuer ti to ke koma na 318 c'est-à-dire que e pa iboye toujours kende na côté à restaurant. Mais biso to kita pour tozoa 365 mètres oyo to kweti na maya sima. To kiti na maya sima alors to mati komata to matati to komi na niveau ya Afki to komi na niveau ya liboso ya école biblique to ye to kiti titozoa 1 km et pas terrain oyo ya temple et souki. Alors na nyonso wana ba calcul surtout tout ça là qui pesa biso 1 km 200. Oyo ali donc parcours mubimba ya balabala ndenge nini kozala parce que alphatage wana vraiment il faut zala ndenge moko ya kitoko. Voilà. Alors na deuxième plan o ezali sat surveille, c'est-à-dire que sat surveille lingela ksanini, sat surveille ali étude sur le terrain ndenge to salaki étude yo surtout boko mona yango awa boye page oyo ya liboso bozo komona yango sat surveille ngombe, c'est-à-dire que to sali modèle moko to lakisi ndenge nini terrassement la biso ndenge nini ko pesa. Terrassement la biso ndenge nini eko salema. Voilà ndenge yango ezali. Donc o bozo komona eza terrassé o bozo komona na zone o ezali caniveau, c'est-à-dire que ndenge mai ebanda ko leka ti na ndenge epai yango ekokende kokoya. Alors awa bozo komona awa boye to komi dans niveau epai ya papa Kisolokele. N'est pas papa Kisolokele toza na mur ya soutènement au mot photo sala yango. De l'autre côté, ezali na mur ya soutènement, de l'autre côté ezali na terrassé. Donc ndenge bon comme on a ba image ndenge nini ezali. Alors to kei luko lususu terrassé yango eno et continuer lususu ti toza na mur moko to sala yango na terrassé to sala o ezali pembeni ya temple yangombe. Donc bozo comme on a image ndenge nini to sali traçage na ngo par rapport à l'étude de pesa. Alors, pour continuer, to la kisi
esika oyo je crois beaucoup koyeba yango batu mususu bako comprendre yango malamu te mais soko tali soko yaka mingi mingi na ngombe oko comprendre niveau oyo tozali na yango awa tozaka na moi passage moko oyo tolekaka po tokende pai ya papa José Diangenda ezalaka na moi pont moko mais pont moko eza malamu te yango moni tosali conception ya pont ya kitoko tokotia yango pont moderne oyo ko permettre biso ke terrasser epesa na ndenge moko ya bien et puis pont eleka po ba mituka eleka na ndenge moko ya kitoko tie comme pai ya papa Menza kuna na se et pai tokende ko sala donc ainsi de suite a peut te présenter on ndenge ezali po ba to ba mona ezala ndenge moko ya malamu et to continuer ce qui s'est fait karaté, tu continues, tu commis et pas il y a papa José Diangenda. Et pas papa José Diangenda peut tout ça la scope sous terrassé. Terrassé tu bimisa et puis mire à soutenir maman peut tout ça là, net au matana on peut le sous-titre au kitanango na collecteur au ezali liboso yandaku il y a alimentation ou tu benga chambre froide au tu zakanango liboso yandaku ya papa José Diangenda. Ah ouais, ali modèle au toujours la kisandenge alphatage ndenge kozala. Donc ndenge moko ya bien étude esalemi jubiso moi temps moi mingi pour to linga ki pe expert ba mona yango ba apprécier comme ça bazala na idée bazala pe na point de vue na bango yango monde ba pesa ki biso mariele ba pesi biso makanisi nde sikoyo to yeli boso e pa ya nzambe pe to pesa ye ba document o parce que yepe sengeli pe na yepe a pesa biso pe maboko pour ceux qui nzambe alobi bosala tout ça ceux qui nzambe alobi bosala te to sala te mais biso to za yeliki ya ke to sala parce que li musala oyo yembo nzambe a pesa ki biso alobi bokende to beti besete li sus pona koloba ke musala oyo to sala ezali kaka ya bana ngali makaka bango moko te ezali ya Kinshasa mobimba RDC mobimba mokili mobimba oyo mutu oyo ya monike no mutema ebetiye ke azana contribution azana mo eloko oyo alingi aya ko biso aya kusunga biso aya kusalisa biso pona musala oyo to avancer ndenge to komi atozo sala interview pona biso musala bandi déjà lelo to sito bandi déjà lelo déjà kala mingi te boko mona déjà ba traçage ndé to banda ko sala et ainsi de suite ti mukolo oyo to kosilisa musala voilà mukeo na linga kina bakisa yango wana. Merci Mbuta ndenge to kolobaka kenzambe soko asengi ekomi mobeko ya solo mama. Voilà. Ya solo mabe. Donc macadam ekozala en béton hein? Macadam ekozala en béton. OK. Exact, macadam est vraiment professionnel. C'est-à-dire to banda bétonnage, banda to bandina kilométrage 1 ti to ko suka na to bandina 0 ti to ko suka na 1 km 200 degrés to lobi donc nous surtout wana to tiango béton. OK, voilà yangoyo, voilà. Voilà. Modèle yangoyo ndenge to za ko présenter yango, c'est-à-dire que to zala boye. Donc vous avez ba terrasse na biso ndenge yango ekozala boulevard tata boulevard vraiment to sala lango na modèle o ndenge bomoni ndenge yali conçu donc nous surtout ndenge bozo ko mona là donc surtout changer loko moko te propriété vraiment ndenge fezala o ezali exemple moko to sala déjà to pesi ke exemple oyo ndo to lakisi yango na mikanda modèle yango ndenge nini ekosala donc voilà ndenge pona béton na biso wana ezala makasi tozana ba armature oyo ya makasi oyo sengeli vraiment ba barre de 10 ba barre de 12 yango nde tokotia yango parce que il faut nde esimba malamu po mituka minene soki eza koleka ekoka kobuka béton na biso wana te voilà musala oyo esengeli vraiment yango wana ndenge nini tokosala oyo ezali ba image ndenge tolobaki to totie ba image pona étude ndenge nini makambo esalemaki voilà. Matondo mingi bino ba ebomesana kolanda biso bino bankolozo lambote bino bolinga tata kimbangu bino bokota kalikambo ya nzambe pamba te kimelo mosusu zalite bo belese na makolo na ye misala yango yo ozalaka na mbongo tata tango apambolo ya bitina nini atondisaki maboko na yo po ya biete tango yako ya kosenga ngai na onde tata kimbangu abetela kitolo na 21 ntango infweni biso na bino to yebi Bambuta bakopesa président je crois qu'azana aza occupé bon na numéro na ya président ba bazali ko kamba solo comité yango numéro na bango kozala affiché sur le bas de nos écrans tango yo koti nzamba salisio na nzela moko to mibale solo kobosa na te boulevard Kimbangu coup d'envoi la semaine ba travaux yango na ebandi to ya elongo to to nkamba pamba te tango mabota na mabota bakoya koluka nzambe bakuta to sito sala keke to sala kina pongité je crois que wana to tikala wana to kende kotala nzela ndenge ni to komatela tina mbanza pe ndenge nini boko s'entretenir na babande ko mususu pamba te ba talisi biso ke balekisi batio na bango quelque part esengeli sali mandenge wana parce que tant bozo sala nzela
ezalaka toujours na bisika mususu komona ba difficulté ezali. Alors ici ko to yebi que non, tu es ya mai elekaki il faut bango oyo basalaki biloko wana ba lakisa biso. Isika singa courant ezali ba ko lakisa biso que non singa courant ezali awa boye ezali pona kaka ke et permettre biso to sala musala malamu to bebisa oyo to kutite. Yango moni to kende malem na bandeko nde tozo kende siko to zana rendez-vous na bango po to lakisa bango ba plan to mona bango étude ya faisabilité ndenge salemi et puis bango ba ko lakisa biso ba ko orienter biso place oyo. Il y a danger ezali, c'est-à-dire danger to yebi que non place on a tué l'équipe, place on a câble l'équipe, moyen to bebisa yango ezalité. Voilà eloko etika na biso to sala yango. Matondo mingi mbuta to kokena biso elongo président très rapidement au pesa numéro ya contact na bat bakolanda biso buto mo ndenge to mesana. Ma falon numéro yango kaka to pesa ka ko changer te ko ce to changer. Le pesa ki yo, le lo pesa yo ndeni. Vous comprenez? Ça la bien. Nous avons 089 60 86 533 089 60 86 533